Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout, Bokolandanga, Eza Bongo, Mama Rose, Nakatina, émission La valeur d'une femme. La valeur d'une femme, o Eza émission, Oyo, Tosito Bandaki, Ezoleka déjà, Nakatina chaîne Abiso, vraiment pour Naba Oyo, Bazaya Sika. En tout cas, na Pamboli Nzambe, pour na ko permettre Abiso, le susu, Ngana Bino, Peba Kosanga na Lilo, pour na Koyeba, Ko Solo, la Pe Koyoka, Oyo, Masia, Apesi Biso, vraiment lokola inspiration moko malelo. En tout cas na pesi merci na bao nyonso ba landaki émission pe ba komelaki biso na kati na privé même ba oyo ba komaki na si Nzambe apambola pe nazali ko encourager na ba oyo nyonso ba koya lokola ya sika koleka te même si yo ya kala olandaka kanga ntango nyonso Yesu Masia amonaka yo na nkuku amonaka yo kotika te cliquer na point ya subscribe ya subscribe au subscribe cliquer na point ya notification ozala notifié ntango nyonso makambo ezwa kokota vraiment nzambe alola apambola bino bisika nyonso bokolanda. En tout cas eza lisusu émission la valeur d'une femme oyo ekozalaka koya ntango nyonso na baforme nango selon inspiration et méthode oyo nzambe akobanda koyela biso poke naya kopesa bino elelo Yesu Masia aye na thème moko oyo na kolinga na partager na bino eza koloba Dieu est capable de rétablir encore ta valeur. Dieu est capable de restaurer encore ta valeur. Vraiment aye kobongisa eloko oyo ezalaki ya kobiba ava tokota na nyonso na kosenga tosambela poke Momo Santu ayeba kokamba biso. Yesu Masia nzambe na bana bitike nzambe abilaka na ye na rendez-vous na yo Jésus Christ Nazareth tikete yo ozali alpha omega banda na biso pe sukisa na biso ténèbres nyonso ezala nde na se na makolo na yo liloba na yo nde ebima kasi liloba ya mutu ezala ya kopangama po te yo za nzambe na kombo na Yesu Christ Nazareth amen. Vraiment bien-aimé dans le Seigneur na uti koyebisa bino thème na biso ya lelo ezali bongo Dieu est capable de rétablir encore ta valeur. Dieu est capable de restaurer encore ta valeur. Vraiment, kolekisa message oyo te. Parce que oyebi te place nini Nzambe akoki kopambola pe kosala mosala na kati na yo. Donc, soko zolanda mateya oyo, na sorte wana na lingi na loba mosusu eza que donc kolekisa même point te kosala te nayoka na suka non tika parce que eza liloba na Nzambe Yesu Masia akoki kotouche wapi okoki kozwa kimia na wapi. Donc soki totali restauration eza eloko oyo babongisaka eza eloko oyo esi ebebi toye ko restaurer yango. Donc Nzambe atali nga na bino eza na eloko moko esi ebebi na kati na biso na kati na vie na biso oyo alingi abongisa mokolo malelo à travers mateya oyo ya mokolo malelo. Alors okomituna kobongisa nini? Kobongisa eza oyo abongisaka eza kaka oyo ayebi kobongisa. Donc oyo ayebi kobongisa te akosala na ye mosala te. Alors lelo oyo ayebi kobongisa oyo esi ebebi na kati na biso c'est Jésus Christ Nazareth. Nde aye kobongisa oyo esi ebebi na kati na biso. Yango wana na kotenga bino musika te na kolinga vraiment totanga bongo liloba na Nzambe. Alors pour que toyeba kokota pe ko comprendre nini Masia ayeli biso mokolo malelo. Makomi na biso mokolo malelo eza bongo na Jean 11:38 jusqu'à 44. Natangi bongo na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Jésus frémissa de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure en fait qu'ils croient que c'est toi
qui m'a envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Alors, totangi mokana na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, histoire na biso eza molai soki tolingi tobanda histoire toloba histoire ya Lazare. En tout cas, nakolinga nde nasenga ke na temps na yo oyo nzambe akoki kopesa yo, meka kozwa nyonso mobimba otanga pour que oyoka liloba na nzambe. Mais par la grâce de Dieu, nzambe akosunga biso akosunga nga nakomeka korevise moke kaka mpona kopesa biso idée kopesa idée po toyeba kokota na kati na message ya mokolo malelo. Na histoire oyo eza histoire oyo totangi eza histoire ya Lazare. Lazare oyo liloba na nzambe edéfinir azalaki moninga ya Masiya, moninga ya Jésus-Christ. Alors ekomaki na temps moko Lazare abelaki makasi. Ntango abelaki, bandeko ya Lazare batindaki pour que bayebisa Jésus-Christ que ndeko na bango azobela, veut dire moninga na Yesu Masiya azobela. Mais Yesu Masiya na moment wana aboyaki kokende. Donc tokoloba bongo te. Nakoloba ke aboyaki. Donc nakoloba ndenge nini. Parce que akendaki te. Mais ye apesi bango kaka réponse koloba ke kobela ya Lazare eza mpona gloire na nzambe. Na moment oyo Lazare azalaki faible, azobela, mais Yesu Masiya oli akende. Donc ayebisi ka bango eza mpona gloire na nzambe. Toki tomoni histoire wana ya Lazare, tomoni histoire ya Lazare, kobela ya Lazare ememiaki ye ti na liwa. Mais na temps nyonso wana Yesu Masiya akendaki kaka te, même na matanga ya Lazare. Matanga ya Lazare eleki, donc Lazare akei akundami kutu. Soki tolobi lelo matanga soki bakundi déjà matanga esi esili. Parce que mutu oyo matanga eza pa ntango mutu nano bakundi te. Donc tokoloba matanga esi esilaki na forme moko boye. Mais Yesu Masiya ake ko se manifester na temps oyo Lazare basi bakundi ye. Asali kutu 4 jours na kati na lilita. Alors na kokende na ye tomoni lisusu mokana na nzambe soki totangi omona Marthe amoni Yesu akendaki kolela na makolo na ye aleli alobi Jésus Christ soki ozalaki mbele ndeko na ngai oyo azali moninga na yo alingaki akufa te. Donc Marthe soki tomoni boye ntango akendaki kolelela ye boye veut dire ayebaki ki ye Jésus, veut dire ayebaki pouvoir na ye. Mais na kolela na ye alelaki même mais alobi kaka ke soki ozalaki aye koloba lisusu okoza. Donc tango Yesu Masiya répondre ye alobi lisusu na futur, alobi na même temps wana te, donc azo perdre ka kondima na ye. Donc totangi histoire wana nyonso ndenge nalobi ke soki ozwi temps na yo meka kotanga malembe oko comprendre. Mais na moke na meki koyebisa bino kaka ke Lazare azalaki ami ya Jésus oyo abelaki. Mais Yesu Masiya amonisaki se manifestaki te na temps ya maladi na ye, ake ko se manifester na temps oyo Lazare asi akundami. Alors Yesu Masiya liboso ya Lazare, ya tombo ya Lazare, je m'excuse, asengaki pour que babimisa lisusu libanga. Mais Marthe a présenté lisusu solo ya Lazare. Desika biso Yesu Masiya amemi mokolo malelo. Ndenge na yaki na question wana lisusu ya la fois passée, lelo lisusu na ye na question na kotikalaka koyeza question na biso tokobanda komituna pona nini Yesu Masiya ayeli biso mateya oyo mokolo malelo. Ndenge na uti koyebisa bino liboso que aza nzambe aye ko restaurer. Donc eza na eloko moko entre nga na bino ezala oyo na kati na vie na yo ezalaki deja ya kobeba aye kobongisa yango mpona kopesa yango valeur. Tango tomoni kobela ya Lazare, Masiya Yesu bayebisi Lazare abeli ye alobi ke kobela ya Lazare ezali mpona gloire na nzambe. Donc veut dire eza na moment moko Yesu Masiya aye kotrouve na kati na vie na yo ndeko na nga okolanda nga atrouva ke oza na maladi moko oyo
ozali kobenga Yesu. Parce que tango tomoni babengaki nde Yesu. Donc, oza na maladi oyo ozobenga Yesu Masiya. Mais au lieu que Yesu Masiya asala musala na ye na moment oyo ozobenga ye, ye azotalisa yo bilaka na ye. Azotalisa yo pardon, gloire na ye. Azotalisa yo nayebisaki yo boye, nalobaki na kopambola yo, nalobaki na kobotisa yo, nalobaki na kosala, mais yo oza na moment ya faiblesse, comme Lazare. Lazare azalaki faible, bandeko na ye bazalaki déjà donc pe faible. Parce que faiblesse ya Lazare ya fetaki bango, po moto azobelisa aza pe faible. Alors bamekaki kotinda pour que bazwaka même makasi, mais moto oyo batindaki aolia a réagir azotalisa bango nde liboso. Alors lelo Yesu Masiya amoni oza na problème moko ozolelaka ntango nyonso, ozotalisa kaka Yesu, ozotangisa ma ya miso, ozozwa solution nango yo omoni, mais ntango ozokimela lisusu epai na Nzambe azoyebisa yo kaka ke c'est pour la gloire de Dieu. Mais problème ozoleka nango, Yesu Masiya aye koyebisa yo déjà, ase a répondre yo. Benga yango gloire. Longola kolela, pangusa ma ya misu, longola kolataka bilamba mabe, longola ka kolongola kotiaka elongi mabe. Yebisa Nzambe, yebisa moto nyonso azoseka yo na kati na problème wana, yekendo yebisa Nzambe lelo soki obosanaki Yesu aye ko rappeler yo mpona koyebisa ke a répondraka yo, asa atalisi yo déjà ke eza mpona gloire. Donc azotalisa yo bilaka, ayebisaka yo nini. Soki tomoni Lazare bayebisi ye Yesu Masiya avant nano akende nano na matanga azoyebisa bandeko azoloba ke azodefinir liwa pardon que Lazare alali na kolamusa ye. Donc soki tomoni komona ke soki oza mwana na Nzambe oza ami ya Jésus Christ de Nazareth okokufa te oza nde kolala. Alors kolala wana eza moment ya repos. Parce que Yesu Masiya apesaki biso pongi po to se reposer. Alors na moment wana ozo se reposer. Eza moment wana bato babosani yo. Eza moment wana bato bamoni yo oza moto ya pamba. Okomi na place moko boye bamoni oyo aza penza pamba. Oyo tokosala na ye nini? Oyo même si obengi ye aza na ye na eloko akosala te tobosana ye kaka. Bazolekisa ye lokola ba page. Nde moment ozoleka. Aza na ye ayebi na ye makambo azosala te azolala aza moto pe ka boye. Eza moment oyo Lazare balobi asi akufi, balobi asa lisusu te alimwi. Mais mokonzi oyo akelaki liwa, alobonaki liwa wana te, ye amonaki repos, ye amonaki pongi, alobi nakolamusa ye. Alors lelo Yesu Masiya amoni que osi olali mpona misu ya bato balobi ke osi okufi, oza te, ozo existe lisusu te. Mais yo ozotambola balobi azo existe lisusu te. Lelo Yesu Masiya oyo alalisaki yo pongi, oyo apesaki yo repos po se reposer na moment oyo, apesaki yo repos po oluka ye, apesaki yo repos po omona oyeba kosambela, oyeba kopusana lisusu pembeni na ye. Mais nde moment oyo bato bazoseka yo, nde moment oyo bato bazobosana yo, mais lelo oyo aye kolamusa yo lisusu na kati na alobi ke nakolamusa Lazare, aye kolamusa yo ndeko na ngai. Tango Marthe azoyebisa Masiya soki ozalaki a perdre kondima na ye, a perdre confiance, a perdre makasi na ye nyonso, aza lisusu na assurance te. Mais Yesu Masiya aza pembeni na ye azo répondre ye. Azoyebisa ye soki ondimi, soki azopesa ye kaka maloba ya bien, mais ye azoyoka te. Yo ozalaka na moment moko okomi temps moko boye ozosolola na Jésus. Ozosolola na ye, mais ozobungisa kaka matoi, ozoyoka kaka te, okomi kobosana langage na Nzambe. Alobi boye oyoki te, apromettre abimisi bapromese nyonso apesi yo ozoyoka kaka te. Nezoka oza na ye na makolo, ozowumela kaka okuma, oza kaka kolela. Marthe alelaki apresente tala ndenge sikoyo esika tozokende bake kotelema liboso ya tombo ya Lazare. Yesu Masiya asengi bolongola libanga, mais Marthe kaka ndeko ya Lazare ayebisi Masiya il sent déjà, ayebisi Masiya azonumba, azobimisa solo, ça fait déjà
4 jours dans le tombeau. Ndeko na ngai. Lelo Yesu Masiya apesi biso thème oyo akoloba ke aye ko restaurer vie na yo, aye ko restaurer valeur na yo ya bomwasi, aye ko restaurer likambo na yo na kati na vie na yo, aye ko restaurer kobota na yo, aye ko restaurer nyonso na yo. Me ndenge nini tala Marthe atelemi liboso bayebisi elongola, me alobi aza konumba. Eza na solo moko oyo moto akokaka te, me kaka Nzambe nde akokaka. Marthe alobi aza ndeko, abanda kolela, aza na susi ya ndeko na ye. Moninga na Yesu, moninga na ndeko na ye aye. Ayebi ki ye Jésus. Mais tango atelemi liboso ya tombo, il fallait azala na kondima, il faut azala kutu na esengo ndenge asengaki ke bolongola, mais ya alakisi ye kaka te tala solo azali kobimisa, azonumba mokonzi azonumba. Veut dire azobisa ke tolongola libanga wana te parce que asi akufi toza na eloko akosala solo wana ekobima ekoetufe biso, solo wana ekosala biso pa. Donc totia boye eza peut-être soni, eza makambo, donc eza na makambo moko même ndeko na yo akoki kokota yango te. Alobi soki na koti ekopesa nga soni, soki na koti solo na yango eza penza mabe, mais eza kaka na mokonzi moko oyo akotaka makambo nyonso, atalaka solo wana te. Yesu Masiya atalaki solo ya Lazare te. Pona nini? Parce que ye azali Nzambe, azelaka nde ngonga oyo solo na yo inumbi makasi poke aya kotutana nango. Solo ya mabe oyo bato babwakisi, ye oyo bato bazoboya, oyo bato bazokima, nde akokutana na solo wana. Alobaki bolongola libanga. Solo nini oza nango? Soki oleki boye bato bazokoka te. Soki otamboli même na famille bato bazokoka te, même na quartier bato bazokoka te, même na misala bazokoka te. Oza na solo ya mabe, solo oyo bato bakoki kolinga kokota même na makambo na yo te, parce que moto azolinga pe azobatama soki nakoti penza bayoki bamoni ngai eza soni mpona ngai. Mais ezaka na mokonzi Yesu Kristo Nazareth oyo azali na pouvoir ya kolongola solo wana ya mabe pe kopesa yo solo ya esengo, pe kopesa yo parfum ya bien. Eza na ba parfum misusu bapakolaka moto aleki alobi oyo parfum penza nga te. Parfum nini oyo? Mais lelo naye ko présenter yo moto oyo apesaka parfum ya malamu, eza Jésus Christ Nazareth oyo akiyaki kopesa parfum ya bien epai ya Lazare. Lazare aza moto oyo asi abosana, donc babosana ye, baboyi pe kutu kopusana pembeni na ye. Ndeko na ye oyo alobi alingi ye mingi, azoluka pe kutu amona lisekwa na ye, amona Lazare azonga na vie. Mais tango lisusu batelemisi liboso ya Lazare, ya tomba Lazare, aboyi lisusu kutu balongola libanga. Nzambe aye koyebisa yo, présenter ye problème na yo liboso na ye, mais zalaka na confiance ke aza Nzambe na yo. Tango nyonso aza kolobela yo, zalaka na kondima. Okozala lelo Yesu Masiya ekobisa yo, koza na likambo si oyebisi ye, azo présenter yo, nyonso azo présenter yo, zala na kondima. Pourquoi Yesu Masiya akokaki koya na temps nyonso wana te? Aye koya kaka na temps oyo Lazare asi akufi pe akoti kutu na nkunda. Eza mpona koloba ete ekomaka na moment oyo Yesu Masiya alingaka atalisa biso mpona koloba ete ye azali Nzambe. Azelaka nanu mayele ya moto ekoma tina suka, amonaki mayele yango wana makambo nyonso ekomaki na suka. Babosani kutu na Lazare, balobi Lazare akozala lisusu te, il faut kaka ezala bongo nde aya kotelema mondika ya Lazare. Ayaki kotelema na temps oyo basi babosani Lazare. Tala likambo na yo ndenge basi babosani yo, likambo na yo esali bato babosana yo. Mwasi oyo akoki kobota lisusu te,
tobosani po trompe na ye balongola, tobosani po baloba baloka ye, tobosani po famille na ye eza ya mabe, famille oyo baloba ekoki kobonga lisusu te, baloba oyo aza boye, baloba oyo aza boye, oza basolo ya mabe. Me lelo oyo Yesu Masiya aye kolongola solo wana à travers mateya oyo, à travers liloba oyo, aye kolongola yango mpona kobongisa mpe kopesa yo solo ya malamu. Aye koyebisa yo ndeke kolika nde epa na mutu te, kolika nde epa ya yaya te, kolika epa bolingo ya solo eza nde epa ya Nzambe. Moto akoki koloba alingi yo makasi, nalingi yo penza nalingi yo, me eza na point moko esengeli kaka intervention na ye moko ekoma. Po Marthe alingaki ye mingi, me ekomaki na point moko, Marthe alingaki lisusu kopusa na pembeni ya Lazare te. Marthe aboyaki alobi solo veut dire elike na yo tiaka mingi te pa na Nzambe. Linga ozala moninga na Yesu Masiya. Po Yesu Masiya soki totangi tomoni Yesu Masiya alelaki, mpona nini alelaki? Ase souvenaki na moninga na ye, ase souvenaki na bolamu na ye, ase souvenaki vraiment, esali ye pasi. Zala moninga na Yesu. Ase souvenir na yo un jour. Oyo jour oyo bandeko na yo bakoboya yo, baninga na yo bakoboya yo, bato ya quartier bakoboya yo, okozala nde mutu yo moko. Me nde mokolo wana ye yaka kobima akoyebisa yo ke naza moninga na yo. Lazare sort. Tikete Yesu Masiya lelo abimisa yo na nkunda. Tikete Yesu Masiya mokolo mwa lelo asekwisa bana na yo oyo bakundamaka. Yo komi kotambola na solo. Balobi yo kobotaka te. Yo obimane bala mibale misatu. Akobota te ato bali ye asi abimi na ye bamabala. Eza solo. Baza batu. Po bayebi kotutana na solo na yo wana te. Présentez bango gloire. Loba Jésus-Christ, c'est pour ta gloire. Yesu aye kopesa yo valeur. Azongisa valeur na Lazare. Soko kiti, omoni Yesu Masiya atiaki Lazare liboso na mesa. Donc Yesu Masiya avandaki. Donc tikete Yesu Masiya a restauré valeur na yo. Oyo bato babanda koseka yo na temps wana osi olali na temps wana ya pongi, na temps ya repos. Aye a restaurer. Donc place sikoyo ya kotia yo ba oyo bazalaki komona ke bakokoma lisusu place wana te. Nzambe aye kopambola yo. Nzambe aye ko restaurer yo mama na ngai. Yo jeune fille yo moni neti ngai penza na kobala lisusu te. Ngai vi na ngai na kosala lisusu nini? Kotanga classe ya malonga na tangi te. Lelo ngai yo naza bo jamais. 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 Loba Yesu Masiya onyoso nazomona ezali solo. Oyo moto akoki kokutana nango te. Oyo mama akoki kokutana nango te. Oyo ndeko na ngai akoki kokutana nango te. Me yo oyebi kokutana na solo na ngai. Oyebi kosekwisa ngai pe kopesa ngai solo ya malamu. Sende solo wana nga na pesi yo lelo. Jésus-Christ de Nazareth a restauré vie na yo. Jésus-Christ de Nazareth a restauré misala na yo, restauré famille na yo, a restauré mayele na yo, a restauré bomwasi na yo, a restauré nyonso na yo, a pesa yo valeur. Oyo ye moko atiaki na kati na ye. Me yo na condition moko. Linga ye, zala moninga na ye. Linga kozala moninga na Yesu. Tango nyonso na ba problème na yo, loba naza na moninga na ngai ya malamu. Betelaka lisolo na yo moto pamba te. Parce que na temps ya solo wana, moto wana akopusa na te. Akopusa na te, akopusa na te. Okobetela ye lisolo, me solo wana akokutana nango te. Me moninga na yo wana, Jésus-Christ de Nazareth. Mama, okobetela ye lisolo, solo wana akokutana nango, pe akosekwisa yo. Ye wana ye koretablir na yo lelo. Tikete Nzamba lola, apambola yo, oyo kolandanga mateya oyo.
Nzambe lola akanisa yo na kolela na yo nyonso forme nyonso olukelaka ye. Vraiment ba sacrifice nyonso salaka ye azomona yango yango akitisi lelo atindi ngai puke naya na nzela na yo naya koyebisa yo ke oza moninga na ye atiki yo te. Azoya tango nyonso azotalisa yo promesse na problème oza nango ozoluka kaka solution. Atiki yo bato baseka yo na moment oyo ozoso reposer. Atiki yo bato bachola yo na moment oyo puke okoma na point bato wana soka ekoma puke ye akotelema. Vraiment Nzamba lola apambola yo. Nzamba lola abakisa ebele na kati na yo. Nzamba lola akanisa yo na mokolo malelo. Vraiment po tosukisa na kolinga vraiment na ba onyoso ba kolinga kolanda émission na biso oyo ya mokolo malelo. Soki tokoki kozwa même seconde muke pour que to sambela Yesu Masia ayeba kosala musala na kati na moko na moko. Zala na confiance, zala na kondima. Koloba te kaka boy non. Zala na kondima tango tozo sambela yebisa Nzambe ke Nzambe likambo na nga naza nango lelo ngai na pesi yango eza gloire na yo. Likambo na nga naza nango lelo na yebi ke eza solo oyo esi ebimisi liboso na bato eza solo oyo ya mabe me yo lelo oye kopesa nga solo ya malamu oye kopesa nga valeur na kati na likambo nga naza nango bayebaki na kobala te me yo oye kolongola kobala te oye kopesa nga kobala balobaki famille na nga eza maudit me yo oye kolongola malédiction oye kopesa nga victoire. Donc ozo déclarer na kati na likambo na yo nyonso oza nango te Nzambe na lola apambola yo. Surtout toko kosambela nga na bino Nzambe vraiment asuna biso. Yesu Masia Nzambe na nguya, Dieu de restauration, le tout-puissant. Ozali loba ya nguya Nzambe na bomo. Na moni capitaine atindi nobe atindi kaka liloba bato batosi kasi na mokolo moko alobaki eza yo za likolo ya nyonso na liloba na yo kolo na ngai misale komonana lelo liloba na yo Seigneur emoni mwana na Nzambe moto moko yango liloba na yo na tindi ezala nde monduki na kati na vie ya mwasi moko na moko oyo akozwa temps na ye Seigneur mpona kolanda maloba o Jésus eza liloba ya mutu te eza nde liloba na yo oyo asekisaki Lazare aza mutu te ezali yo Jésus Christ de Nazareth oyo arestauraki vie ya Lazare ezali mutu te ezali yo Jésus Christ de Nazareth. C'est pour cela lelo na kati na émission à valeur d'une femme oye ko restaurer ba vie ya basi oyo ezalaki esi eperdaki ba valeur esi ebebaki mwana na Nzambe basi oyo basi bamonaki na ba forme ya mabe lelo oye ko zongi sa valeur na bango tikete Seigneur o restaurer vie ya moko na moko Seigneur ezala na position nyonso ezala na problème nyonso oyo azali ko sengela yo Seigneur na sengi na kombo na yo Jésus Christ tikete nkolo valeur na yo ezonga na kati na mama oyo ezonga na kati na jeune fille oyo ezonga na kati na moko nyonso Seigneur akomi pesa pona kolanda yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. Nzamba lola apambola bino, Nzamba lola akanisa bino, ngana bino soki Yesu Masia yete tokuta na lisusu. Merci.